frère ezali que na moment oyo ndenge situation ezali artiste moko ta ko oser ko ya na musicien parce que tu viens passer ton temps aussi longtemps que tu sais que tu vas pas jouer obeta na combattant voilà naza combattant na cause à la paix combattant que bato ba beta déjà avant yo bato ba sala ba makambo avant yo ba betité osana poso prouver biso tonde o prouver nan bitumbango yo nan oui ya okegu koloba ku trop ezate bato ba yebi ya na bangolo na ye on a que bato msusu bolinga ba ya parce que concert ebeta te bango pe ba za possibilité ya te alors que dans l'artiste msusu o balingi ba ya par exemple tourisme aine obeta concert te ma ina eka tout na poto ba facilité bango t'acheter lelo otondi si bangolo zu bangulu na okuna un problème na Fabrice musique eza art tout tika ko salir musique na tindo non sinon tu me dois une question parce que non sinon comment jeune comme yo ndekono congolais amemi nanu ba jeune alongoli moi chômage moko boye na kin ayina bango musala bakomi awa na tunyoka fait mais est-ce qu'il y a impression na yo d'abord par rapport à geste wana d'abord ngai ngana za na direct kata bakenda ka yo sala biso ba vidéo ya temps belé pour tout la poto comprendre ni oyiba ke concert ebetate mais ezaki surprise oyo yi akuté nango mais ezala surprise comment tu es venu déjà concert ezala kana oyo ba bengaka celui le roi de la forêt yangi makanda wi ranso na betité ba faire rigoler na show makasi te na bandi yango parce que moni eza na ba artiste mususu oyo normalement koluga kosala plaisir te ba mona yo ke oyo na ba musicien poto na sentiment Sotali chili tout le temps koyimiko Sotali ba végétaux koyimiko Sagacité ya rete après un moment on a raté allez bon bah ça belé va venir en gloire est-ce que tu rappelles batu koza vous en êtes direct est-ce que réaction na famille ça l'aide il n'avait pas dit ils ont limba nan non tu qu'il je me rappelle plus. Voilà, merci Nabino Baibolingara Bisso, Baibolingara Sa Microbe TV, Baibolingara Elenga Congo et Tracy Mbelenga Pro 10 match Time TV. Merci Nabino pour la confiance. Tu es surtout récupéré moi quoi Bisso analyste Aki Mamboka, mais tu récupéré moi mouké Yannick WhatsApp et parmi Bisso. Aki alobi ayepe après ça va point de vue naie par rapport à tout ce qui se passe ici en France, Aza ya Koluba. Tu peux me si moi te dis lelo te dis respirer lelo Yannick WhatsApp aloba mbote na ndeko na biso ouais mbote na yo Patrick Massidi boni basango ouais tout va bien je me porte vraiment bien nyo c'est bien nangolu ya nzambe pour sanzambe vraiment matro yo pe na mona ka ko za bien malgré tout ça moi émission Calamette tout va bien na mona ka gloire à Dieu toloba bongo merci na bae o balingi biso na bae o pe bakomela biso toujours ba message na ba commentaire to sa musalo to lobi teke to za maele kolega bino bat bozana ndako bino pe bokoza maele kolega biso mais au moins biso to jikaka nda opportunité ya loba devant bino merci na bino et puis na ba o pe balinga biso te bozo atamwa tâche ya bolingo mo muke bocha na makambo et osala biso une chose de bien Yannick WhatsApp le to sur la Fabregas ba news o eleki lelo lobi na Paris zaki mo un peu chaud to ya to sur la moto ya lisuko sur la makambo etalaki Koffi Olomide descente na Beni to na deux sujets ka auto telemela wana déjà concert à Fabregas comme mabat na poto ko na orchestre presque mon nyonso to sur le ngoma bongo po ba musuba tikali presque nyonso na poto. Déjà, l'obani no ko loba sur wana. Merci non pour la parole Patrick Massidi. Au moni vraiment na c'est pas non parce que actualité ngo ya ngwana pendande o ko marteler les vraiment très capital pour na bateau balinga rabiso na bateau balinga rayo avant tout non singa non na bateau balinga rayo sans microbe télévision
Samicrop TV, va s'abonner massivement. Merci. Na Samicrop TV et Lengia Congo TV et puis na Yannick Manara TV parce qu'ils ont déjà. Yannick Manara TV, ils ont déjà. Bienvenue dans le monde là-bas. Ah oui, je suis athée. Normalement, il fallait les alarak. Mais avant tout, na Obandorpe, c'est na Mbote, na meilleur coup dia kusabala là. Kilola zalara. Meilleur coup dia ligu na kindaolia kuna tilelo. La dona maman na Telma, na Emerald. Na PCB Mbote belé Tracy Kusakusa Chikonte papa na Chilo Liliana. Joyeux anniversaire na bébé na biso Chilo. Donc par rapport à sujet oyo utikoloba awa et au moni musique était à la raté na musique. Est-ce que comprendre que sinon va bien? Mais d'abord fait que jeune garçon jeune comme Bisso qu'on a un musicien presque orchestre mobimba. Vous comprenez la question de voilà, presque mobimba na poto. Pour nous qui n'ont pas quitté tu. Il y a un habit qui na musique qui était à la radio. Yo moni déjà bateau ba bête déjà avant yo. Bateau ba sala ba makambo avant yo ba betité. Osa na poso prouver biso tonde. O prouver nan. Bitumbango yo nanan. Oui. Il y a ok golobagu trop exaté batu ba yebi aye na bangolo na ye ayara sa cop na sa batana ega ndinga ye yana ku mamba concerté parce que to yebi biso nyoso ke concert na poto c'est difficile ceux qui montent le roi les rois de la forêt yanga makanda wi ranso na betité ba faire rigoler na show makasi te na bandi yango parce que moni eza na ba artiste mususu oyo normalement koluga ko sala plaisir te ba mona yo ba mona yo ke oyo na ba musicien poto na sentimati musique eza art totika ko salir musique na tindo non sinon tu na ba question parce que non sinon comment jeune comme yo ndekono congolais amemi nanu ba jeune alongoli moi chômage mo boye na kin ayina bango musala bakomi awa na tunyoka fait mais est-ce qu'il y a impression na yo d'abord par rapport à geste wana d'abord ngai na za direct toi ba vrai tout ça vrai tout le ba vérité tout nga tout c'est voilé ba fasté par rapport à makambo oh bisonyo soto yebi ki ça ne va pas na za vrai qu'est-ce qui ne tinde na lo baboye tinde na lo baboye bato ba otala biso ba yebi ki Yannick WhatsApp pas vrai non sur la kama makambo oh is vrai Yannick WhatsApp qu'est-ce qui ne valait pas par rapport à question mon concert pour na bandeko na ba congolais important mais na situation où tozali toya na Kofi Olomide lobi auto sur la pe grand mopao toya na au moins na place ni o ngana na koma et puis pourquoi na za direct bongo te to bandi question na le kimi no mo question pourquoi ça na direct boy na za direct boy parce que musicien quand autant au monde a déjà que ça il y a un ça ne va pas par rapport à la musique au bateau baleka avant yo ba betiti ça ne va pas dans secteur nini mais ça ne va pas to yebi ke biso nyoso lelo to yebi ke na mboka na biso na est point mezali ba musicien na poto ba betati ça n'a pas commencé aujourd'hui il bandi lelo te ba concert où tu combien de concerts où tu kozala awa combien de concerts où tu kozala awa ezaki annulé est-ce qu'il faut se référer qu'à un échec à Baninga va se référer à un échec à Batou mais situation za politique eza ya mboka mobiba on se réfère situation où tu dois vivre ya musique et betati na poto eza ya mboka mobimba on se réfère batukutu o basala ka moi geste batuku basala ka moi geste na mboka na biso lokwa ba inos bi o to tiko mona tongi ba parler batu bazu ba parler après ba volcan ou tay koleka na poto asuka ya betati mais ouye quand même na combattant tinga na représenter non nga jamais nga koza représenter ba combattant te voilà nga nazali mutu nazala na kati ya musique naza en dehors ya parce que aux analyses on a na po ya analyste aux analyses on a po analyste non nana po ya justement yango il faut comprendre que nazana po ya analyste parce que non ça ba analyse est vrai pour na yo véracité wana za côté nini véracité na eza véracité na côté na nga ya vrai ezali que na moment oyo ndenge situation ezali artiste moko ta ko oser ko ya na musicien parce que tu viens passer ton temps aussi longtemps que tu sais que tu vas pas jouer obeta na combattant voilà naza combattant
nakoza la paix combattant. Est-ce que situation souhait nangai s'il te plaît, souhait nangai zali que ba musicien na biso ba beta na mboka o parce que en déplace ba musicien ba yaka ko se retrouver biso non c'est bien. Un musicien ya azonga na moi car, azonga na moi jina bien, azonga na moi basket bien. Mais ba star ya minene makasi o biso nyo soto yebi na mboka o ba betité et tu ramènes les gens pour ba beta bo ça tout. Et conséquence nango soki lelo oyo ba coincé ba comment coincé ba tout pour na visa parce que boye bo sale lo monte bo beti concerté rien du tout conséquence nango zani te yo pesa biso mto sa analyse ngana conséquence nango par exemple ko sa analyse conséquence nango ezala ka retour bango ba ye ba betité c'est conséquence ba répercussion nango zani répercussion nango za ke bato msusu ba olinga ba ya parce que concert e beta te bango pe ba za possibilité ya te alors que dans la artiste msusu o ba lingi ba ya par exemple tourisme aine obeta concert ma ina eka tout na poto ba facilité bango t'acheter lelo otondi si bangulu zu bangulu na okuna un problème na Fabrice mais tout le monde peut tout ba répercussion c'est tout la vérité bukata bisote yo mon pandi sango makambo na lo ba oyibi na ke za vrai tenga na yebite yo ne muto yebi makamno so mais eza réalité a obeta wapi est-ce que ya eba ite ka obeta ti maintenant to so ngana ko ta ba visa na to linga mo to éclairer opinion oui ba to bele ba tala biso Kenny West peut tala biso ebi ke Kenny West ouais Ariska za di pas tala biso ebi donc dans l'ingana to éclairer moi lanterne moi ezakati wana ko ta ba visa Fabrica ça suit ba visa mais ouais ba pimela ki est-ce que refus ya ba visa ya wera yango permettre nengi ba pimela ki wera ba visa solo bi par rapport à ba but au monité que Fabregas ba PC est-ce que ningo yo lobi ke ningi bango ba yebo abomela batu mususu kopa ko ya poto au monité loko wana ningo lobi yango apparemment lobi on a moi en na moi keto ndi ba ko na lobi la on a keto ti lobi on detike batu moko boye na lobi la on a keto ti déjà pour nga personnellement dans le ba que viser za facteur chance so coûter un ambassadeur mon visa faut mériter oui il faut qu'on mérite so ozana ba document na yo o ba sengi au quotidien en ordre aux visa normalement là bongo mais na mboka na biso Congo biso tout ebi ki a facteur chance parce que ko koti sape na logique pose non pe visa te ngana na ser na voyage partout dans le monde émigré bendeka na PC ba mbote bele place ali avoir genre partout dans le monde. Mais visa en France c'est compliqué alors que ça là ba démarche comme il se doit azangi pembongote. OK bolobi ke bo vérifier na compte na que soit moi 15 000 moi 20 000 les ali azanango. Maoya kaki. Pona ngana lobango ke za facteur chance. Voilà pourquoi côté la visa côté non la kimi débattre nazo éclairci kaka côté visa ngai na problème te beaucoup za visa. Oui, rapport aux visa, tu as visa. Et ça par rapport à la dossier, tu as des côtés, tu as des solo lili. Mais tu as amené des gens pour faire ça la tour. Parce que y a des concerts et bétati. C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands soucis. Lelo oyo, tu es biqué. Musique n'a pas été béta la montée. Mais yo qui yo, c'est la vidéo, le roseau là. C'est un déni. Ah, na poto bat bakenda kayu. 4h du matin, mutake kayu. C'est-à-dire 4h du matin. C'est-à-dire que 4h du matin, tu vas kenda kayo, c'est la biso ba vidéo ya temps belé pour tout la poto comprendre ni. Pour y que concert et bétate. Tu mais ils a qui surpris, ils a qui surprise oh yi à côté nango. Mais ils a la surprise comment tu es venu déjà concert. Concert ils a la rana oh ba bengaka et balance. Yo yé avant. Batu musu balandi yo, jour musu. Donc batu musu balandi yo le jour suivant. Et donc c'est préparé qui n'engeni pour un concert on est salama. Bo sali balance télo monter. Bo beta concert on dit. Mais est-ce que yo sur la makambo na mutama bete? Non, sur la mutama bete, le mec savait que concert ingeza ati. Ayi baki yango. Ba vidéo nyon so ane ba mascara ou lela. Même bangulu na yo on continue le baké. Même bangulu na tiko ça ba sembla. En tout cas tiko ça la biso ba sembla na bangulu yo memi. Yango nde écrit les batu mususu ba luka ba ya pe ba poto poza na artiste mususu o ça pe musique na bien azape na posa aya pe poto na normal aya obeta na tout aya mona famille na mais moi aya ezate parce que otala que musicien congolais soka ye concert to ayebo c'est comme makaba ngo
faut batika biloko. Le mec savait que concert il ngaz à la télé. Ndeko. WhatsApp. Ouais. Ozo kendele makambo. Na ba botala biso ni lenga Congo botala biso na Samicrob TV, na Team TV à T10 à match. Mais surtout lobby. Na ningi yozo memela makambo. Erni yo comprenaki makambo. Erni man comprenait makambo. To yo tendeza batu moko baka divers ya Fabregas binonde bo sali plan na bino boyo loba makambo. Tetoza bato ya adverse comment biso toza adversaire ya mututé et musique oh ya yo beta yo représenter Congo. Donc c'est que mutoza la contre ya zate. Ayo représenter Congo. Soit beti na salon na honneur za ba congolais. Mais c'est ça honneur ba congolais. Pourquoi yo zolingo se poser? Te nazo s'imposer te non lo baka réalité. S'opposer, te non s'opposer te non lo baka réalité. Tango yebi ke ba eza musala les entreprises. Ya logo là, ya logo là, biso to na poto nga nenti ngabu na sala na événementiel. Ba pou ba biso ba bi ke le lobo un événement. Bo yebi na bino ke événement na ngoti. Mais chef na biso sa bino ke le loto un événement. Et puis fin de compte événement on peut salami na ngoti. C'est quoi? Donc tu es passé na biso ka ba. Mais quand est-ce que toi t'as même ata ceux qui ba au foot à bino. Même ata ceux qui ba au foot à bino. Les prestations oyo mokili mona parce que bako pe sombongo lelo mais image oyo tika ezala eza ekozala kaka donc banana ya to lobi ke to loba ku mingi te to yebi ke Fabregas ena bangulu na ekope simbi comment est-ce que vous qualifiez moninga tango solo babwe na communauté na biso mama kambango pe koma na ngotambola de bouche alors ba kataka ma oh ebo ngamta liboso nde na lobi ke misé na bangulu ebo ya wera santo balba ki tega na bangulu les rois de la forêt maintenant ngo solo babwe ça préjudice ndengo zo non même pas ngana lo baka vérité lui-même le mec il sait que c'est la vérité mais pas na définition vérité na wana solo bozu nga définition vérité oh mais vérité zaka vérité bo vérité changer pour mani vérité zaka vérité contraire à vérité zaniza mensonge. Soko ko sabato et que photo le ba vérité. To le ba vérité. Avec bata la biso Jivens Kenny West opession mbote ya trop Kenny West l'américain. Arsal opession mbote ya trop Roli Masamba les bourgeois gentils papa Range Rover opession mbote ya trop Junior Lissa c'est monsieur calme maintenant bon ebele opession mbote ya trop papa tomo comment na biso pena na moi nasuka ba chrétien na biso message d'abord par rapport à jeunesse wana bandeko ba yawa batu mususu ndeti ba bino boye bozo sala ba campagne ya kolobaki bana wana batikala bozo pesa ba message à faux des fois même que bo sali même ba site donc tout ça ba clic moko boye boki misa ba musicien ya Fabregas biso to ko ça clic to kimisa misa Fabregas ndeni ya conscience na bango Mission na mission ya tolo bake tanto lo bake na bangulu biso te ko intoxiqué na bangulu to biso te ko chaba ba penser na mitu ba musicien na bango ba bangulu na na habité que na mboka wana et tout ne marche pas comme prévu ndenge to banda ko linga mboka itambola bien te na profiter ko pesa mbote na Jivens Kenny West americano et Arsal Roli Masamba Jingle Lissas yomoni batwana tozala na bango toujours sentir quand des ala ya lobate donc eloko ça vraiment très capital na makambo auto uti ko vivre pe pona nga personnellement c'est décevant parce que bana bat ba ki musala bazaka na kata musala bakebeta na Suède bana kata musala ah OK Suède ou que ça ni ils ont un concert mais non faut ouais non mais faut pour ça monte chance quand même aux agents locaux mais chance na ye baki kuna bakosani ye ça baki kuna bakosani mais non papa toto imaginez que kuna ba vi problème bana ba bakute na ba combattant kuna ba menacer bango ba beti bango kuna to ba vi problème to mutakufi kuna yoke ça ni kuna que nous sommes bayaki mission de service. Mission de service, est-ce que... Mais ah ouais, Simbité, mais qui est tenté en Suède. Là, avec c'est en Suède. Avec concert que ça. Avec nous les gens. Non. Tout le monde est productrice. Producteur na yi biso to yebike o biso o ata reconnu que bando bi sa Fabregas concert biso no so to mona ende ngazolo ba pesi ya vie na par rapport ya concert des aki annulé. Ba kangondo. Kuna na Suède na image na télévision. Mais omoni na
na makambo nyonso ya mokili oyo vérité bomba mate ya na bato mususu ba il faut ba loba vérité soko kosa bato trop eza bien te oye poto te mais o memi bana bato na mission de service qui problème comme ni bango awa ba sukandeni ayena bato eza fake mais yo yebe que concert rebeta te non parce exemple non tali so bato lokola ba les rois de la forêt yangi mama kanda Ranson a beta ba double zénith a beta ba Bercy a betiti Kofi Olomide Double King a betiti yo ana ni pas à fabriquer ça ko gape ko bana mwana muke pa beta rambonda ba kolope babina mais pourquoi bino bolingo pe sango chasser na jeunesse wana déjà yé mo consciemment ebe que concert on est ça peut ba beta déjà ça là qui déjà faut monake az artiste mo aluki aya na batu poto pona batu ba monake a fabriquer ça na ba musicien poto na ba ngulu na ya check-up na ba ngulu na ina bon. Mais en vrai dire, il y a des concerts et des tamatés. Et puis, ce que tu as un cadre de travail. Parce que tu as un poto. Tant que tu as un moussala, tu as un moussala. Tu as un moussala, tu as un moussala. Imaginez qu'il y a un problème. Ba combattre ba bimi, ba menace, ba nini, bou, mutumo akata en loboko. Alors fouton. Albani. Bah mission service. Oh, n'importe quoi. Maintenant Congo. Est-ce qu'on a un bon foot so il le bakatim le beaucoup. Mais tout d'abord yo c'est pelleté bande gono le première fois na bango ba moni ba poto. Oui, c'est bien. C'est bien. Ya ngwana ndeto zaki na problème ça. Tango oye na na bino jeunesse. Non, problème ça tango oye na batu. Yo jeune okanga. Tango problème oye na batu poto. Toyebi ke oye na batu poto. Oye ba musicien na yo boyo beta tout et non ko yo beta batu masolo ke concert dondi alors que yebi ke il y avait rien. Il n'y avait pas de concert. Dans Simon. Tu es un Simon, tu as la vérité. La vérité est dans Simon. Merci Namino Bayo. Tu as la biso vraiment. Ma kambo zolo besoin d'engager Kaye. Besoin d'engager Kaye. Biso tozaka na musala. Aza comme invité le roi batu tout invité. Ka so ya na li so ki maloba za ya koloba to pesa ka mutu micro. Ba propos ya zoloba. Sinon ça ça et puis éviter une chose. Éviter que si musicien ba kimi na lien. Et bien on agena banani kuna on te que 6 musiciens qui agena bango oui bila na ba batango mususu ndokiye ezayo elo kana na ndoto na bomwana mais toyeba ki ko beta concert na bien il faut te se poser sous la question il y a betité est-ce que ça pour combattre ba genda te à la porte il y a betité pour ah ba ki concert ya ti pour dité wana lo bit bébé qui concert ezati producteur le bini yo maloba sentiment ngakuna okota makambo na te na beta makambo producteur na banga lobi moi j'ai pas le temps pour ça ngana loba ka vérité que ayeba que concert ezati obeti bana batu tout kuna bayi bon to checker total bango bazonga combien bino mona en mona kasi no biki bo mitama bibino na bien total a seba bazonga combien c'est pas ceux qui basongi au grand complet j'ai même amené à couper. Watakakat. Moi t'es na bayena so bazota la bisoja. Voilà, Oli Masamba. Bijou Bendera God c'est propre. Oli Masamba makambo kendaka donc. Manara Isaac Manara famille na ngai Junior Manara na Belgique donc ba bibango libota na ngana pesi bino mambote ya trop quoi. Voilà, de sauter la biso ma page à Fabrigas parce que la moni émission est comme le rôle là. La haine contre donc ça ata moi ebimi mabe za longa Fabrigas na poto walelo ata malile ebimi makasi pona yo za lelo Fabrigas mais force à toi Fabrigas courage eza makambo yaka donc bunda yena batu na poto serré bande ko na biso bazonga sala effort oya zonga be na bana batu ndengo yaki na bango zonga na bana batu ndengo yaki na bango zonga na bango grand complet ba yaki musala ba futama bazonga ba ko sa musala na bango kufuta mabaza na secrétaire na bango ya zalandela bango wana makambo no des bureau vie privé na bango za makambo ba dévoiler na télévision te merci na yo voilà donc na baina so baota la biso merci na yo Magi Kilolo merci na yo Bibish Balomba to peso ba bino tu bambote Alain Salambi l'esprit ou les spiritas to soutien na biso mamba Fabrigas to moni bena mu tema mabeno ndenge to soutien na biso ngo vérité simple vérité. Logo eza vérité ozo engagé kaka yo to soutien na biso ngo to comme na biso na Double King et veut mora vida jamais donc tout le monde déjà Kofi Olomide na Beni pona yo Kofi Olomide ko fuka ma ko baiser mabela ko ya Beni wana
signification nango d'abord pour vous comprenez comment dire. Bon, en tout cas, personnellement, je pense que pour personnellement, je pense que Kofi a quand même compris quelque chose. Comme quoi, par exemple? Tant que Poto a bêti concerté, na makambo nyonso o il est kanaki, il s'est dit peut-être que il fallait ils temps peut-être quelques bêta surtout na beni wana amona bana wana bazana ba problème ba souci ndenge mboka eza bien te abeta tout kuna mona bango quelque part pour nga na moni loko interpeller ezelo mo ya bien parce que ninga interpeller une conscience naïe et puis même ceux qui aza mutu aza musicien naebi que azala contre aza contre benité que toi aza souhaité rabat bakufa na beni je n'andimité Koffi Olomide kan sa bongo mais seulement le fait qu'a quitté na beni même ba combattant pour na bango na bato ba réfléchir à moi bien ba comprendre que makam to banda ko lobondire Koffi ayoki akepe otala ba na beni parce que ndinga ke otala bango wana a otika moi geste a oza pambate a le kaina persité a sala geste a sunga ba o il fallait asunga. Et moi je pense que c'est ils ont quelque chose moi ils ont très capital et là Koffi Olomide ça moi je l'encourage beaucoup et puis na moni bena ke batu balingi batu tonna ni balingi Koffi Olomide na beni wana deux artistes moko oyo c'est que parole na yé quelque part surtout tu chantes to golinga te ba beta na pototé mais quelque part il a qui que ceux qui Koffi a lobby pelem sous pour na bana beni toi défendre cause na bango ba oyoka na mboka na biso to ba continue na biso ba oyoka pena ke Koffi Olomide a lobby parce que akei wana ndenge bazana Koffi Olomide en tout cas ngana et remplacer nga déjà ngala monika ke et makambo concert a betité et ramener à l'ordre. D'accord. Oui, azongi pendule à l'heure et puis c'est courage que nous talaba na beni pour ngana zuango pena na contexte wana. Voilà et batu musupe batuni batoto na batu to salaka mo analyse sur un opéra to avant to sala analyse to signaler batu batala biso to postaka to lebi to yamba mutu boye ba question bozong c'est la biso mais par rapport à ba question pendenge ba lobi mais pourquoi ceux qui comprennent qui batu ya beni et pourquoi que na Rwanda alors que Rwanda ça sous-attend que bangondi baza ba agresseur na biso plus. Et au moni côté on a moi je pense que Rwanda Congo ils a beaucoup plus politique. Ils a beaucoup plus affaires politiques. Et sur Holandeli makambu ya Rwanda azoluka ko tazo territoire va très belé au monde Rwanda makambu Rwanda ce sont nos frères propres. Moi j'ai toujours pensé ainsi. Ce sont nos propres frères oyo basala ke Rwanda nezala bien te po bango ba wi ke bango pe ba bénéficiera wana. Au cas contraire makambu wana mbesi la kala. Ba traître bana kati wana. Ezaka likambo Hollanda. Ouais, ba traître na kati Rwanda. Bana mboka baza côté politique, baza ba politicien to. Oui, bana mboka ba politicien te bango de balandela plus ba makambu wana. Bana mboka ba politicien. Mais Koffi Olomide ce qui to zongi na normal, as artiste mondial. Kokende Rwanda ça dérange pas. Et déranger parce que les artistes mondial à Rwanda, Rwanda, tout comme à Burundi, à partout. As politicien à vrai dire. Mais cela n'empêche que baza batu oyo peuple yo kaka que ce qu'a lobby peut ba ko yo ka epi. Donc ça c'est important. Mais ils ont empêché na ngote net nga ko mona Koffi Olomide na Rwanda. Na bi ke Koffi Olomide za ba fanatique na Rwanda. O balinga ye ba yo ka musique ya Koffi ya quartier latin. C'est tout à fait normal que nous satisfaire les fanatiques n'avaient pas ça logique. Mais cela n'empêche que de temps en temps, voilà, moi message morobo voilà voilà par exemple le monde ba genre ba impère on a ba genre ba nzembo ba sali ba révolter biso na conscience au senti que oui ba imba mo kala mais au senti que ils ont pesé quoi nzembo ils ont rappelé penza que ils ont le moment trop ba genre ba bloc on a de to ligi pour interpeller parce que moni na logique biso doit na poto tolia tola ça tous bien mais bande na biso ba bien té lelo oyo na habité ceux qui ndé tous na poto biso ndé tous a na bande na ba na plateau ozanga na limite ko na accès à 10 personnes ba senga kombo na ki 10 mata ou ba dinga chako pena ke ande nini na posa bo ba feti yango yo moni ndenge nini c'est-à-dire que mboka etambola bien té
parce que bandeko na biso ba senga biso saka bandeko tozali na bango biso pe to kemba eka bongo to yeba poto komi ko se retrouver moi muké mais ba ya saka na position wana. On comprend? Donc voilà quoi. Voilà, comme on a vu déjà moi, Souka, merci vraiment la présence no et to senga na yo longo la moi muté à ma bé côté Fabregas. Voilà. Muté à ma bé vérité. Aza jeune, a sa musique bien. Fabregas aza musicien, ça la musique bien. Mais au moni elo bat ba reproche ka ngamuka tinondo kan saye mo suna vandi bonaka sa ngamuka ne no ba mona ke Fabregas aza hypocrite. Ngamuka tina ba ndiko ne ba musicien ba yibi ka tambola bien té. Fabong c'est côté wana obeta ndenge nini mutama bipe leki uko je peux go funga mana on peut côté na yo mais tellement tu es trop hypocrite et oza lokuta obeta ndeni il faut frapper bega c'est un épisode déjà moi sans moi on lingo funga c'est épisode ce soir donc doit te clôturer quand on clôture na pesi mbote na bande gonia so batala biso président Gatier to pesi mbote trop président Gatier malgré tout ozo kanate just LBG yanga pende koyo wana Junior Botas na pesi mbote Junior Lissasi Bolananara Junior Botas Junior Lissasi ça la moi bien Patrick Bendera na pesi mbote Kenny West to pesi mbote Givanche Oli Masamba Arsal to pesi mbote ya trop Alain Salambi l'esprit ou l'espiritas voilà to comme na souka na habité message no koza nango par rapport à bato ba Orlando ne lenga Congo ba Orlando na Time TV et puis na Samicrob TV. Oui, en tout cas, bateau sur Balandana, na chaîne wana, na senga bino bo sabouti na site. Moi, place où bo continuer comme mona, bo continuer ko yoka information, ko zoba information na bino ou ndenge sengeli quoi, parce que to lo baka vérité. Et pour na batunyo so o le contraire, parce que souci na ngazala kana lo ba vérité na éclaircir, mo bateau pe balinga rabiso, o balanda rabiso. Pour batuna ngape mais yannick WhatsApp mais yo par rapport à makambwana yo monindeni donc na pesiga vie na ngai ezaka vérité donc na o mutu o est choqué à limbi c'est la vie na yo ouais ya on a lobby c'est ça vie na nga mais na mutu o est choqué je m'excuse mais cela n'empêche qu'ils a pensé na nga donc il peut faut respecter peut penser na nga soyez dérangé à l'imbisanga mais ça penser nanga donc surtout en France yo moto to tigio les golo bana toi la France voilà ouais la démocratie voilà en passant comment va les lango biso awe ça la permanent ah voilà démocratie zali en passant on peut sambote na batunyo so o balinga biso de près ou de loin na omona bongo titi chama la motema ya chacha munanga na omona bongo bijou manara ya Jacques Lomingo na omona bongo Alain Manara ya Karina na omona bongo Junior Manara Priska Manara famille nanga mobimba Dodo Mampuya Olivier Mutamba i Sentira Suka na obosa na te bato nyonso o balinga ngai donc ba salut na bino tous ensemble et puis ba meilleur vœu nzamba bate la biso toko tambula sikana kimia. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci en assistance à bateau nyonso bazaki na kata plateau oyo. Te 10 to bosanyote 10 match te 10